bandeko mingi tozokomona na mikolo ya poto na Afrique du Sud partout tozomona mama bazokosimbisa bapapa bapoignet na likambo nini. Surtout mboko France okaono mama asimbisi papa poignet mpona nini ezalaka juste nini. Apti douana tomona comme na Afrique du Sud na esaka bino awa toyaka pièce contre pièce. Bokotala ndenge mama oyo mama moko na Afrique du Sud asimbisi papa na ye poignet asoko bengana mbali lokola mbua na nzela ezalaka ndenge wana. Mbote na bino bandeko balandi ya radio télévision lokole bisika nyonso tu bozwami ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek, votre humble serviteur. Je suis très flatté na oyebi ngai. Voilà, oyebi ngai te kombo na ngai na pesi bino yango wana. Merci la confiance pe fidélité oyo bopesaka bongo na radio lokole masolo na chaîne na bino radio lokole TV. Programme moko oyo bino moko bopesaka biso ba histoire vrai oyo so leka na vie na yo moko na vie ya mwana na yo ya famille na yo ya ndeko ya mobali ya connaissance. Pourtant tokobetaka masolo ce n'est pas pour nuire kono li solo mais plutôt pour na ko aider sika ndeko akoyaki yo o koyate. Voilà, c'est un peu ça. Tu peux sa lumière na biso. Voilà. Voilà. Tika tu pesa mbote. Na ba oya biso. Ba soutenir na radio lokole masolo. Depuis musika tika na vandi s'appelle Adeline Ndongala 001 femme de fer yonde mankambu umela Adeline. Ça bongo hein. C'est que bien number one Adeline Ndongala yonde mankambu umela na koloba te Adeline Ndongala mbote mbote na Yannick Kinia sponsor officiel ya radio lokole TV y'a plein de confiance bon qui démonstration na concert ya héritier a pesa ta la te na sima caméra ibosa caméra te mbote na Tijon Lushombo un prince à New York, l'enfant prompt. Et bien, il y a maman franc. Beaucoup la kaye kofo. Ah, l'idée jenga mbote. De bobigaka. Yaya, balabala toujours. Tika to pesa mbote na Teddy Fito Armstrong. Migo drobe ngaye Mandela. L'homme qui connaît l'histoire du Congo plus que l'autre est là. Bokomi, hein? Soko chetembe aye sikoza Mandela. C'est que bien. Bandeko epesi pasi bateninga lisolo to eseki bino botela ki histoire à Joe F abina Cape Town epesi mobulu lisolo to kobeta to le mena sensible to ninga bo comprendre pour que mbilinga mbilingati bota dans vidéo bozo mona voilà. Ndaisa kabino awa soki balobi tutanga kombo tutanga kombo. Soko pesi li solo oboyi tutanga kombo te tokotanga kombo te. Ba image oyo ba pesi biso ba bito tse yango la permission muta pesi wana. Tata wana baso bengana ye pa mwasi na ye pona nini. Ere moko ba mama bazaka na raison to bazaka na toto ba bengana ka ba papa. Papa wana azalaki na mwasi na ye bafandaka bana mibale to betaki so na ye bosoka partie numéro 2 yango ebandi sikoyo to expliquer moi ndambo ba wanda ko sala ba business et pesa yeke mobile yakende na Congo a compte ya banque neza la ba mwasi na mobala ni ko mutu moko boye bazalaki na compte ya mutu moko
A contre zaki na kombo ya mwasi. Pour mwasi amona ka mwe loko. Katuku bianza. Yango wana te. Kiswa ka funda kapu katuku bianza. Koleka mobali mwandam. Alors, nous sommes la combe à mwasi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mobali zama ke Lubumbashi, mbongo zaki na ngona carte, na visa. Mais ça m'a swapé ba mbongo ezo le la sur la téléphone ya mwasi. Moi ça moni ba dépense les gars qui trop te expliquer nous déjà. So ka bengi ba na téléphone, mais comment est-ce que business est kende kuna? Mobali akosa ka yeka akosa ka complication, wana boy mbongo ebimi. Moi ça sala ki nini? Akendaki a cancellé carte wana. Donc mobali a comment accepté. Accès à Musambongo te. Et puis ça qui plutôt pâle. Tant comment accès à Musambongo te bonaki sur la première partie na biso wana mobali oyo tolobaki akenet na Kinshasa akota papa na bango pression. Atekaka lupango na bango. Papa tekaka lupango. Atekaka lupango. Papa stress kwa kaite ma frusu wana su papa yako kufa. Na simaliwa na liwa papa ateka lupango na bango $15,000. To yebisa kibino sika lupango wa salaki. Yango boki mwasha oloba do yo okay o teka lupango na papa na yo $15,000 mutu ko sombi yango wana. Tanga iye ayena mutuka alinga songo na ndako mwasi abengani na ndako kota na ndako tema kamwe sa sengote to boya nde pona nini mwasi abengani epo mobali obo moni wana na ba réseaux sociaux parce que les kamuse comme na réseaux sociaux déjà et ça ka mutu nyos tout abandi ko sala ba publication to yesa kibino ke chauffeur na ye asala kibo mwana o asimbaki na mariage donc tellement a comment qui traumatisé mobile a comment ko imaginer de n'importe quoi il est allé même dire que chauffeur na yona a comment ko mala mwasi na ye ndenge bo na première partie alors bis non na moninga na yona a comment ko mapena mwasi na yo so ka yo au faire voir ye que papa bakena na mwasi ndenge wana te malé a tombo que yo mara mwasi na ngai et qu'est-ce qu'il fait hier on joue a su photo na yo a commis na réseaux sociaux a commis les réseaux sociaux que muto oyo azo bana mwasi nanga a commis ndumba tala niveau vraiment atabino moko ata buzaki ezaki vrai que mwasi na ye abandi ko bana chauffeur na ye to na camarade na est-ce que ko sambisa mwana mwasi ndengo wana mwasi na yo surtout mama ya bana na yo et puis ça qui passe yango ba pesi biso lisolo to betela to expliquer bino bo pesa conseil mwasi wana lingi ya sala nini azonga sa mobali wana ndaku toi zongisa ete yango bomoni azoko bengana ye lokola mbwa mais yo pe muto pesi lisolo biso za partout ça au milieu du village est-ce que maman yo ko finga pena mbali na onde ngwala mumbafu tala ba panta ata yo moko vraiment ezala ande ngwana na ebite culture ya biso tozu yango wapi biso bana ya mikolo to ba mama mikoso ba papa mikolo yo ko bengana papa na ndako eta signe ya bien te. Tout le monde a papa ya kalo, mon papa la maman bundaka chaque jour, mais on va te dire que bengani maman, bengani papa. Donc culture wana, to so malibanda, to fa na mboka ya mindele, et sika oba culture oyo basi liboso alors et comme on peut avantage au bengana mobali. Ata yo moko pena. Papa ya bana na yo, bubota na ebana, asunga kayo. Nyoso tout ce que yo bengana e po asali erreur. Ce n'est pas bon. Yoka de grave injure ba toto ya Swahili boki boko mla sona sabo expliquer ça to bani na ngana yoka una mumbafu soki mumbafu c'est quoi bo expliquer biso nanu et ça rende ngwana pièce contre pièce to la disibino chose grave malgré papa ça na avec ne berer na ye papa ngo père moko ngai jo fpna aketi pa nganga a otine la moi ane mbali message que non yebisa maman na bino no ke ne pa nganga na ko sala e mabe ata bino moko esa rande ngwana soka sala ki yo olungo réagir ndenge nini bali wa pesi ni solo to bete la bino pour ça ka conseil kaka Adeline Ndongala aux États-Unis 001 oyoki li solo conseil nous anine maman Adeline. Tout le monde à chaque fois que vous avez l'émission à Papa Fiston,
kobomba ngo pona yo moko te otali tango otala partager et pe s'abonner sur les sons peut-être yo est concerné au te peut-être est concerné camarade na yo to partager toujours émission papa fiston pour awande tout sera conseil et c'est une émission classique oh papa fana la maman bana bavani bazo kolanda zo pesa matia na poko lelo boy ba on va s'abonner na chaîne na biso déjà merci mingi bon partager on va s'abonner te ok na coin kotoyo na fini subscribe to s'abonner et puis au fini cloche à notification sur toute émission tout programme tout élément au rataka yango ta mukete merci na confiance na bino papa bomoni aye wana sikoyo yoka sikoyo lisolo ba scénario pesa makambo aye ko sala nini ya ye ndenge mwasa bengane na ndaku mwasa pesa ye certificat ya naissance ya bana otobenga birth certificate na anglais et ko zola nini moi libosa de majeur ana 19 ans oui mbale aza mineur ana moins de 10 ans mais tu as pêché au birth certificate o sala na ngoni no ke claim bana boyebi na bamboka développer so ke o claim o bana ngai bana bagena chupa mama so ba mineur. Je crois qu'il ne faut pas une solution terrain d'entente pour à reconnaître ma benaye basola na moi si basali nzambe basola na mama basola na papa ba bandeka ko bongisa na famille bino pe basali nzambe po basali nzambe mingi bako so ba rola banoko balobite ke bokoma extraordinaire parce que bino bo profiter na bokaja bo basali nzambe bo profiter na bokaja boye Bolima servitie kota okutu mbali wana ngakenda kiyo azana ba demo azaba ngabo mayo kima pona sima nango obeta jongleur o jongler mama joie conscience bo pesi li soto beta to beti li solo mais biso au milieu du village to pesa ka conseil to loba kaka po émission oyo ba papa ya bwania ba mama ya bwania ba ya bwania batala ka biso bota l'avenir ya bana. En principe, les camps oyo, beaucoup qui te connaissent dans les réseaux sociaux, mais n'engagez y est déjà, papa et moi bané ko publier, y a un autre qui peut ça un conseil. Tala pena décret ou bien la pena dogi, papa pena boy, le gola mpuku na invité maman, maman na papa mbote. Tala. Atabino mo bena. Donc effectivement pedo qui perd ndenga kena ki wana 6 mois si na ke kolokolo police ayaki pe na police sikota ngai na police ba bakanto ndira na police bakanga moi sho finga ye pera ye na police pona ya ko récupérer certificat de sa bana vraiment atabino moko et puis si passe vidéo monsieur ça wana très sensible pour na le kumu ya papa to ko tsango te to tsemne moi musika ba mona kaka to regretter le comportement wana oui papa ça qui m'a bé est-ce qu'il fallait que maman benga na ndengwa lokola mbwa ba kambia communauté na monde entier communauté na biso ba congolais sika nous dans le monde entier to tsaka mingi na se bakambu oto yaki mboka binde to copier bakambu ya malamu ya mabeto tikaka et donc ça va payer belé surtout en France, ta Belgique, na Canada, na Suède. Là je salue en passant Dikina TV, elle la championne Oumela. Bokomi hein, c'est que bien. Et puis si pas si bandeko. Ma Congolais sans pudeur, au bengana mobile na ba la pena boy, olo barat n'importe quoi. Mobile table lo alati, tala mumbafu, tala boy. Oh, mais tant bobota gibana, e ba ite gaza mumbafu e bi ko la tate. Atabino moko. Quelque chose cloche pe kuna susu. Soki ba kosela kiyo,
que vous avez un chauffeur, ton camarade. Ça va bref, expliquer normalement. Mais tant que vous maman on peut que silica, mais belé peut ça peine de moi. Tant mobile il peut y a zongi. Il faut yo kaye. Yo boy ko yo ka mbala mo mbinga mbinga. O ba misi makambu ateki le pon $15,000, aso yo mutuka $2,500 ayeko la gisao. Qui t'a dit que papa ayeko la gisao, ba mutuka sombi. Donc tout ça là c'est les autres bacs to na mingité to ngatu passer notre deuxième partie ali solo auto betela gimno déjà boye ba bon na vidéo papa tika ko publier ba kombo ya ba na Cape Town ba na Cape Town ba na mesha ba ikolela yango ba yepa tata Sedek abeta li solo oyo salami na Cape Town Mada City papa tika ko publier et c'est grâce au comment dans les réseaux sociaux na Facebook na groupe WhatsApp, Instagram, Twitter, bazo publier n'importe qui inde ko bako lo bano oya bana masnanga comme ndumba c'est du faux histoire vraie en to beteli bino première partie les deux deuxième partie suite et fin na ba kana pe pesi moi si méchant ta nenga bengan papa lo gola mboa ndeko ma komia zonza sur l'image ngoma na sur image wana to ko la bina suka va aussi cette émission et puis s'y passe donc ndeko apesi li solo bo pesa conseil asala ndenge nini basonga na mobali na ye wana to atika ka ndenge wana femme seule so atika les femmes seules il faut ba abala aluka mbali msusu qu'est-ce qui prouve que mobali o akoya msusu wana a même comportement te to bota dans la famille moutons to za na comportement na état to sangani to ensemble to sala tout s'adapter comportement ya oyo na oyo mbote Maman International TV show umela total on est ba benga susu père maman on va pas finir à toi quand tu image en opena d'ailleurs monsieur suis là tout ce qui c'est mission et monsieur suis merci na abonnement sur Bolandi Biso merci na attention au personnes qui na radio locale télévision merci na confiance au personnes qui na deuxième partie émission na Biso lelo d'ailleurs que vous allez belé vous abonner na chaîne na Bino radio locale télévision encore une fois de plus pour la énième fois merci Adeline Ndongala pour l'animonene à Radio Locale TV depuis 001. Adeline Ndongala, Mbote. Merci na l'homme le plus sage d'Afrique pour le moment. Historien, journaliste, chercheur, Nyoso Touye. Na benga l'homme qui connaît l'histoire du Congo plus que l'autre là. Teddy Fitou, Mangela, y tour du monde. C'est que bien. Merci à Marina Umbi, coordinateur de Radio Locale TV. Merci à Chris Laris qui nous a aidé du côté de la caméra, mais aussi de la lumière. Merci à Claudine Laris Pelende qui était du côté du maquillage. Merci à Winnie qui nous a aidé à la supervision. Et toute la famille Pelende partout là où vous êtes, nous vous aimons. Restez branchés sur les antennes de la radio-télévision Locale. Nous allons vous retrouver prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara.